Aminata la Vendomaine. Bana kini mana partout mana poto balobi yeyo son père ngo yeyo babi mupende électrique monsa ngo yeyo babi mupende électrique original babi za butute original yango yende son père TV babi abonnez-vous mikolo to tout comment na ye yo comment na ye tu peux dire chasse ça il faut ça kana ba sachet na makasa parce que ba sachet le moins makasa le moins veut dire ça l'érosion abonnez-vous massivement à son père TV. Abonnez-vous car pour comprendre. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre émission Star Présent. Star Présent émission Nabino Oyo Boyebi. Tu es la rabino d'information, il y a des comédiens, des musiciens, des documentaires, tu es la rabino divers, il y a Makamwebele, Obino Moko Boyebi, vous avez décidé na chaîne Nabino Son Père TV où ils ont chapeauté na Yemoko Aïe les mams, des longues jambes électriques. Aminata Son Père TV balobi muta simbi makambu azuinga siminga bindo mekende pesa makambu tindika makambu na ndenge zalara donc na tindi bino subo s'abonner massivement na père na chaîne Nabino Son Père TV où ils ont chapeauté par na Yemoko Aminata Son Père TV des longues jambes électriques et chargées en plus wa bisinga ndombe zwa makambu kende les mams donc lelo na mbel bino un artiste et comédien c'est un artiste au asala tanaye a voyager na bambongo ya mutute na bambongo na Yemoko akenda a pesa makambu na Kinshasa na baninga osaranati asala 9 ans babi aiza polele vérité to banga mutute to loba makambo to yebi na ndenge makambo kende na makambo ndenge ezalela Jires Mboyi. Bonjour Jires. Ouais, bonjour Yangande Ndombe. Rams, Arandams, Baobodas, Nabachukisnes. Donc, Son Père TV Makambo. Ah oui. Et on a bagui non, Ndombe, collègue à beauté, n'a risqué na koufa lobby. Ça n'a les gars, Son Père TV, surtout dans l'émission. Le titre, on a habité donc. Star présent. Star présent. Néo Zabouné, tu vas ni na Star présent. Donc, merci vraiment, Ndombe. Donc, merci pour tes abisso parce qu'on aurait invitation à Bisso, au respecter Bisso. Et je rappelle qu'à Komaki avant, on a un retard, dans le monument Jires Mboyi. Président Jires Mboyi. Autorité morale, président. Autorité, aïe, babi maramwe baby bana photo. Bino mo comprendre maram. Mutuna mutata tengi sa maramne na ne na ye. Yabi na ye président et autorité morale. Banane ba président je crois. Banane ba président na ba présidente donc banane ba président et mon autorité morale. Donc aussi ba stratégie entre na ba politique hein. Ah OK. Mon to biso to ba politicien donc to ba politicien. Donc bon ça biso ka ba des mots. Copier to za ba apolitique mais dans la fisc politique to za ma ba idée. Ah OK. Donc na su ba conception ba idée wana na ba politicien. Au moins na président ya parti politique mo songo na songolo mais ba ina ba ko réunir ko se réunir devant autorité morale moroboy hein donc on a autant ba communauté. Donc on a mis en autorité morale. Donc on a lisanga ba président ba roya. Au tapi na président Ndombaye. Le bino président Lianza roya. Le bino président Sapa roya, président Aminata roya, président conseil roya. Donc ngana na autorité morale. OK, bana poto bino mo bo comprendre bo sentir sens intelligence na sagesse. Autorité morale na biso za nango po biso nyoso lo wato za pemene seke biso ne ba président. Y une autorité morale na biso. Autorité morale. Wow. Aujourd'hui, tu fais plus partie, il y a groupe Les Réveils, il y a maman Marie-Hélène Lota Ngondo que j'ai sali en passant, notre mamie, big up à toi maman, et ainsi qu'à l'apôtre Jean-Robert Ngondo. Tu fais plus partie du groupe Les Réveils. C'était quoi les raisons? Bon, la raison, il faut que tu le baga. Oui. Tu le baki. Il faut à chaque fois tu expliques. Le problème, c'est que
bandeko batalaka biso même si bazwaki chance ya kotala bémission mosusu te. Ok. Donc on a un groupe Le Réveil, ndenge boyebi donc na zarazara na plus libana na ngoma na trop Jobour moi Turquie moi tour et tout temps la tour à monde. Ya donc na retour na ngai na kutaki vraiment en tout cas mon bilinga nde balobara au sein du groupe ya maman na biso Marlène l'autre ba mo ya groupe Le Réveil. Donc eza groupe ne bandendo lo bakia na tout ça na sali 9 ans na groupe wana na sali 2 ans pa maman na vie ya Queen Mada kilo ya monde. OK, mam. Sali 2 ans kuna yene benam da kundola nga na mwanda kwa malgré tout ni on te moni fona banana pona na kene pour tout comprendre ya kundola nga na ndaka mona nga garçon mo bien lobara bien garçon mo mutu sala razwa nga na palais ti ya kotanga maboki nga orientanga laksa nga l'époque to nga bandeko na so ba belle vie bandeko belé donc ti nga pe na vana bino so wana maman ta mona ki nga ina nga groupe nouvelle vague ya maman vie maman na biso vie voilà fala isko yo na pona groupe nga mona na moni on a ko évoluer librement calmement selon vision na ngai ni yo na ko intégrer groupe Le Réveil. En 2010, ti lelo boya lokola 11 ans déjà na kati wana tozaki wana. OK. Donc on a quitté groupe à maman so Marlène pour na bona ba polémique ya, na ba polémique ma moleka ki ane belé to lo bango te. Ba bengana ki bande comme so ba na kati wana ba sapu. Président Sapu, président ya Les Réveils de Sapu bambo théâtre na eu place na nation Rolanda. Président Sapu, président Sapu. Azali bato yo. Les Réveils de Sapu. Les Réveils de Sapu voilà, za mutu oyo anyo kwa mina maman Marlène. Bango tongo Christian Shoga. Ndeko na biso Yiguette na maman Marlène Lota balongwa ki groupe évangéliste on bazaki le roi fondateur ya groupe Le Réveil. OK. Tant balongwa donc voilà penozong sibiso na historique ah bana potobo comprendre azam mtoyo a maîtriser ne babenga hiérarchie ya groupe Le Réveil donc yende historien na biso ya groupe Le Réveil donc allez-y comprendre quoi na temps normal yo ebikara babi groupe ato bandango te mais soroye histoire faut roye bango za nini ouais donc président na biso Sapu na pesa mbote pa azali ya Le Réveil de Sapu bato bandi Le Réveil donc tant maman Marlène na sœur Yiguette na Christa Shoga bavandi babi to sandeni babi ba poni kombo ya groupe Le Réveil ni pesa mi bongo dans ça ba cofondateur ya groupe Le Réveil. OK. Bon maman ramo le kaki wana bon ba raison ebika yena maman ndenge le kaki maman sko tanga bengana ki wana moni e déranger ki biso ba Sapu ba lokola ba sango mona kata groupe so comprendre na ba na kota groupe Le Réveil to so na fort na lianza na presse na Fabrice et moto beba ni pe mon Elise so comprendre nga mo ba temo killer quoi na beba ni pe na ndo me donc yo na kati donc mais ça pour ça les seuls autres so na te. OK. Et maintenant nga bengana ki Sapu et dérangeant bien moral la bactère nga pena zaki na kati wana uté ba voyage na ngai na ki fana réaliser film na ngai ya général confiance na beta ngo eleka na pena ninga normal tanga bengani Sapu donc et pesa mabe ya lokola ba bomi fomi wa liboso ebika loko on les ala ba fomi asimana ba koma lokola milinga minga malgré ba luka nzela c'est là ki bena ki tokote après to vani et sans que président Lianza ou ya groupe Lianza TV pe makambo président Lisofote boso nza ça dit Lianza fona lobaka président Lianza mon président aza parmi bateau tant ba groupe Le Réveil maman Marlène a pesa Lianza chance te faut lo balika mo vote ba comprendre ngo tant Lianza kota groupe Le Réveil abandon beta mère kota oh presque on subana nango bo so na tu boye na bandoki boye alors bon Lianza bana poto donc ezaka nde balobaka les propos tenus ça n'engage que son auteur donc mutalo bango ça n'engage que président Lianza ngaite mutalo bango Jires Mbouyi donc les propos tenus ça n'engage que son auteur na ngamite abanga makambo akuta après Chabani a recruté Lianza wana ngasi na side ama emo na Le Réveil. OK. Ata Lianza jouer oh subana nango wana oyo leso na bandoki na groupe mais abeta Lianza za démoraliser oh bozo tala omonia oh baloba et pas yo loko tanga kono yesu motema nanga moko témoin donc Lianza ba faible commencement. OK. Le oyo na Le Réveil même ngayo Lianza na témoin na succès té qu'on se le dise la vérité même Elise en tellement Lianza la vitesse té ouais même ça pour bazo tala ngai place bazali en tellement Lianza la vitesse té c'est-à-dire Lianza la ki bato tant ma koti groupe Marlène na pesa chance té tanga kotaka na landa Lianza ngai azana na masa na ngai to tamone to na landa Lianza la douche personne to changer bilamba Lianza ki décide na décision rien souté na koti na beti likofi na tolo na bia masa ndeni asutuka na kutaki a rêver na ba versaire kuna Lianza bi en tout cas ngai masa courage mère la ka bongo senga moi intimidation ça ra bon Lianza en tout cas na ibena décide na zela Lianza lata na kena na nzela masa ko simba wana je na motiver kaka bani mais tu comprends que Lianza après pas même une année pas après c'est leur moment na film moto sala kana oh
tu comprends bien oh on a basi là à l'époque basi la pêchant oh bien garçon ça mystique micro président aya na jemo boyo alors faire lianza OK pas un passager tu es na deuxième film lianza ça là parce il y a dans matin likolo aya na ba chambre fort de pion code 22 voilà code 22 à travers na venanga V12 ama mali ya ndenga kimena profiter na PSAP président V12 mbote na kati ya Londres mon président na kati ya Londres ya yo ngwana mon président siko président lianza pop aza président lelo président mon président ndeti ba biso mon président la biso na kati ya groupe lianza biso lianza donc blague donc lianza tozonga nzela ataka desi moni lianza muta loba te taka lianza ndaza boy bana na zila pardon autorité morale pardon zila autorité morale nabi on comme ces missions le roi ya lianza tondeni on yo banga lianza makasi na banga lianza ko yo amba le roi yo tika saba jete wana muta mboka mtazamba ya to sola uza tika mafati ndombe yo lianza mtazamba tika biloko les autorités morales au bangé makasi bonne autorité morale mais na ninga ta normal M23 soka ye mo pe intimidara intimidaro mo boui merci pour reconnaître la ligue la succès mais ce yo président autorité morale Jires Mbouyi babi yo ba bengana yo na réveil pour na songi na le réveil babi Jires songi et déborda ya ko saranate marele na bi o ya ko panzela nga groupe na bengana ye yo po bitenga na ola ila na nga na sima balianza lo ba benga balianza nde yo mo lo bia po banga ye ulaleli no balianza na sima ale na songi te mo bombi kasha ki songi obite na ke na nga kaka babi Jires Mbouyi l'autorité morale songi. Voilà, merci Ndeka Walobara Ndeko Nangando mais la sebano pour la sagesse. Les réveils quand on a pas ça shit, ils ont banga président lienzate, asa master mon histoire na beto outine moi. Ouais, histoire peut pas changer. Mais président Jires songi. Autorité morale songi. Voilà, autorité morale songi. Marele Naché à la porte là-bas. Moi déjà biso toza bato mo boto outine na vie dans groupe à vie. Groupe à vie, le groupe mobo et ceux qui ont bana répétition. Ceux qui ont bana répétition na lo baka. Mututu aza nzambe na ye donc ben na soza mutu soki ya maola kende pa maola soza mutu pampa di kepa papa di yo pe mutu Yesu pa Yesu siko tando ye réveil na kuti hypocrisie mo pa bakter ngai hypocrisie ba yarbi go chrétien bana poto ngai te Jires Mbouyi mutazolo ba hypocrisie no malobité o no me mutalobaki o mams mutatindaki mutatindi mutute mukolo boya zolo bana munoko na ye bolanda ye on a le grand sœur na propre bijou vangu rêve de femme bijou vangu et sika ba basi sika marié ba lataka et après voilà tu vois le mot boli pekase fuma ma rozo baté donc bijou vangu ay mamu dans zolo ba merci vraiment ils sont là na beta on a kuti moi hypocrisie na kati ya groupe les réveils voilà sikoyo tant on a un groupe sikoyo on a kuti moi hypocrisie ba ninga beta nga main libre maso na beta cordon ça pour yebi cordon na groupe les réveils ben moi beta nga main libre ba film mo boye ba sangana na boye ba ninga jimine ngai oh Jires banini au commission qui mobile Massimo conseil 10 ans il va passer OK donc mobile Massimo ndeko na biso mo bibish mandala oh bibish alobeki ke okomo wale oh entre temps ndeko na biso na bibish tona yaka na palette na solo ngande na kota isika bona kuta ba bibish banga ba beta mo dans mutu oyo naza la selle so na rolo ba na France bien oyo na na système à main libre na le réveil OK donc les kamuso ezali bongo loto ba na ba sima créer ba problème donc ngana na main libre na réveil donc réveil ezaki et tout le coup ya batu basangani ba hypocrite basongi basangana na banemo bo bapanzana na basese songana kuti yango bongo ngai na le seul on ayaki na lobi na mama ngai na moni Massimo natanga bena koma Massimo to vanda ni na réunion na bi Blaise na Massimo na bibish ka oluka na ndako alobi na ke Massimo atindi abenga ngai mais yemo su bibish akebisa batu ke Jires sa olinga e omoni na mona da comme mabe wana koti sika siko yo ngam na yaki na main libre wande yo mopesa yo moni réveil comme un système ba main libre. Quand na bimisa appelle réunion mami na koti sika na koti groupe chrétien mais na moni bandeko bana mo tamboli bien te na bimisa combat bato za te ke na loba na sima moto bimisa za na loba bibishi yo yaki lobi na nga boye après komi boye bobo Massimo yo loba na nga boye komi boye bobo et pesa le roi moto marale na sepela na ngai ndenge na yaki oh garçon bana na sepela na mutaba na ba véritable ay papa bandila on na loba na bi yo oyaki na ndako na biso lobi boye siko marale na ko sepela na innovation na bino
En tout cas, le réveil, il faut comme ça, système, il y a main libre. Sur le gars, Tongi Mouninga pas Marlène. Les attaques, il va le CCT. Boya, n'a pas ni pas aussi, c'est un beau lobby, tant comme on a, il y a pété, mais on y a répété, tant comme on a, il y a le bail, pas bon, c'est un haut. Donc, on a une vision, on a une vitesse, moi, bon. Après, Bakota Soukaye Moka Sousakanyo Sungi. Eh, à Kangate, on a un Congo, avant, Djobou. Il y a Diolonga, Volonga. Non, Naïba, Kanga, le Rotengana, parce que Yolonga Poani. Mon babelo est Kang Sarabatu. Voilà ma pasteur, monté ma porte, Jean-Robert Ngondo. Tanebo pakolage mafuta monebo pakolage mafuta tanebo pakolage mafuta oh mais wana za ma pasteur za mosala nzambe mama Marlène non za mutu mobo ya banda na groupe évangéliste avec na prophétesse ya groupe ya Ejisen avec na mosala nzambe va pas la porte Jean Robert Ngondo dans ça déjà servante de Dieu Berère monsieur goya peut-être même sous ko kamba batuma berère ko za nango c'est-à-dire avant maman to 8 ans ko yeko la pepa na ye asali biso bola mo belé biso to sali ma bébé la limbisa pourquoi pas ya moi moko ya suka soki donc to ko gipe ko limbisa maman na biso sentir arrêter le baka mabe wana za maman to kanga ndo gite soki bakanga ndo gile biso na maman o nga na yebi tende tio ko yeko apprendre nga na yebi onti soki ça pour président ça pour ya groupe le réveil de ça pour ndakanga maman Marlène Ndoki wana na yebi te yom do apprendre nga soki lianza na yebité parce que lianza za muto ya moi kenda za muto botami na kimbangiste lianza aza muto bakamba za muto ba biloko ya zamba ya za muto bazamba lianza nous on pas na yebité mais ngai na ndenge information en tout cas naza vraiment une information te que maman Marlène bakanga Ndoki dona na ngoti ngona maman na biso zaki to za susté kolongo na ngeza boyi na yaki na sali film na nga liboso likoti poto ebeti Yenga sa deuxième film na film nga dali boso comme babiloba loba comprendre bato bazoloba na nga o bazo ba ko tourner wana oh ah mais mère na zoloba bien te film o ndiko sango na loyenge yo film nga mwana o sala film soko mo likama ko lobezali abenda mwana mpanzi loba ne ke papa e tal lo berere za boy siko na zo ko na msu pa ba ve na nga dali kambala azo ko na msu pa ba msu o ka pa banani o ka pa banani ba tonga yo na ba tournage et tout wa na yo ka ngo ba président na nga na rotanga kombote ba bata banzonzinga na rolinga na tout ça ba meto siko wa bane ba tonga muto nga na bengi aye ko jouer film na nga na bengi ayebi ke na osala bandeko na ngai mayo kila msu par exemple yo ndombe oza mo continue nga na groupe na pesika exemple yo ndombe na bona nga ba funda ngai parce que ba tebele ba komna ba avocat ba komna ba ya ba tebele na ba parquet oui to banga ndombe yo sali groupe yo ebisi biso groupe ani no sala bandeko no baza mais bazo tonga bazo loba loba boy wa ben invité oyo bengaki invité na bengi oh na yango o mutu tel hotel be komba mutu nga bo kamwe ah pour ni boy na approcher pena na bi ah boy bon na rotanga ba kombo mère titala kaka donc il est ka bon si autant na continuer deuxième film na ngai il y a aussi mère na ça deuxième film na ngai oh c'est bon ça na ya problème qui mais na ninga système si ko yo lianza ndeko na ngai tanga ninga sala film pe po chama bo pas comment déjà na kata groupe si ko nga sala monde à para comment moi lo na MOP œuvre d'esprit na bengi pe ba toi tala pe de quoi il est capable oui lianza du projet na ibona bon sango na nous c'est bon siko yo ndeko na so mo za kana Eric azu pe mo vitesse ça filmer mami a PC espace à sali c'est bon quand PC nganda PC à véro lianza tanga yo senga après 2 semaines boy oh yo ça laisse ko pas lianza malo mama be ya bien te bi mapa mama bana mama lobana lianza siko ça la bien te lianza il déranger taka lianza soda ndengwana zoko ba lianza to maramsu to rolo bango te mais ba lianza baba soda o babuni na le réveil ya biso de voyager to kena na biso to lia ba McDonald's mais lianza la muto mama na montage azu bana seda ketika na RTG bu la ko ili ko le bukani moment be mère ayepete ata ba église ba bengi pete ba yete o mama muta bon mais lobby nango famille ba lobby mama banga saki après lobby nango pa ayibisa ka répétition alingeza bolingwa musala to kolo baka mabete ka po ba balongwe be to lo ba mabe po mama to ya sukuna te malamu zaki mabe pe zalaki OK to tango abengani sapu abengani lianza après ko ba film ana lianza sengaki ngai dérange ngai mère abenganga bijira si yo to tika na yo balianza wana banini nde baotika baba zabo yo dotika na yo homme d'esprit siko na nenga ba systématique mera anga ba lokota mo ba biloko moko boye ya biloko za mo ba diviser pour mieux régner yanza masala nga tongo zo comprendre leader simple Bertrand Sapo aza mutu nga ya tongo makasi tanga beti bonga bitemer yo zala mama biso tuto bana lukaka biso tuto mata pour la force na yo tanga bengani bango e comme ce qu'on ngai mnatika na groupe olobi ke to na groupe so tanga be comment et comme le groupe le réveil ngam na tikalit na lo ngam na tikal le roi chef pour doit être balongwe bon ça programme mo même si y a tournage même si y a journée mo boye clôture à moi de la femme nanga soit disant moto boye na tikal boye bisinga na Instagram na Facebook bande comme ça va publier oh maman neni obenga bo le kaki lobit oh ya pas changer place répétition obenga ba sinane ngaité ah bon ngai déjà motema nanga de balianza na ba prince balongwaki et ba sapu balongwaki et déranger déjà ngai mais na stratégie so vanika
le temps que je bon abi mère alors a mis chamo pépé moko donc na zonga na sima na dégager ballon peut être 4 vena donc vous comprenez donc na zonga pe na sima donc de kolongo na ngai na longo rever on a benga pe mère na composant na numéro na rola so appelle na metaka 15 amuki na benga mère na bi mère na bo ngai moi je ne fais plus partie au sein du groupe Le Réveil. Dans la autorité morale, la plateforme na sali, na préféré ça na bilo na libanda ke na kota na ba rêver ba polémique mo inutile. Mais babi après ba makamwana nyonso to sala film simbate. Film simbate. Film no mo sala sopé général confiance boy. Général confiance. Babi film ane simbate, film ya mama na yombo suka na yombo bana poto ba finga yo ya osarana te. Ezaki bien nini? Hey, maman, voilà, on a évité. Donc là, il faut le film même sous. Tes films Simba. Le film le réveil. Général confiance, film est tombé là. Général confiance. Film réveil, on a évité. Film à wapi. Même ce film réveil, Simba. Film réveil wapi. On a évité, on film réveil. Il n'a pas eu polémique na maman. Donc on a évité, il faut le réveil, on a maman Simba. Donc film na Général confiance. On a une résidence sud-africaine, on a white permit. On a visé na maman na bébé. On a visé na il y a 4 ans. Donc na aucun ne paye le na matière avion na zone Afrique du Sud. OK. Général confiance, on a sala que on a na boule na ou mais na tena zonga. Mais film na Général confiance wana et beta ba vie. Donc mon film est déjà batou bokende botala na Légende TV bon na Général confiance ya bisino souka na film bangé na film li tu vas comprendre pour courir derrière les temps au moni film to sala raboye ko beta 2000 vies notamment dans son père au moins film beti 6000 vies mais to zonga ita ke artiste to na commentaire pour pas na poto ba bonne na artiste té so le ki mabe ko finga yo ba na ba faux compte donc on a tel sur le plan artistique na moni commentaire kitoko et ça langa bien film beta yango mite sali ke le na vandi na kuta na ba Clément Singindu na robo sana té na kuta les jeunes producteurs à Hollande Clément Singindu ngale na vivre na Congo boye na ndenga mabete na mwasi mo na poto te na ndenga fote ha po moni bato banga zoma na ba lo sima mabe yango moni ko shira salobara na mwasi ya poto te na ndenga mabe te moni na lati boyko mwasi ya kolobaka tindela na loko yo na lati oyo na longola rondo to ça va jeter moni na longola boyo babi mama boleka kana son père TV dongi son père TV na fonctionnaire na nenga famille hein fona longola ka po mona pe display yango zali na nenga ta normal na longo sengle et ça faux donc ngai na fonctionnaire na famille mo ekuba grand na bijou vango mama na biso bijou vango ya ngwala le rêve de femme déjà dans pona moni karo na otambola ngo boy na mama bijou vango et ça c'est na bijou vango tikela ngai ya tela nga carburant aluka leki na bien à vivre bien là biso vona bo finga niama mutama boke yo mutu kana yo ya ngai te ser na ngai grand na nga propre donc bon comprendre que J'irais Mbouyi ana famille moro bien instruite famille à bourgeoisie ne to benga kana kina famille à boa ya osarana tie ba Nicole Vangu ba maman na biso ba bijou Vangu famille à J'irais quoi donc c'est l'artiste to théâtre na nenga banzala te po bazana ba jeune belé ba théâtre na nemo kazo mosa poto ba fipe belé ba yoluka mbala poto ngana ya na nenga musala donc na la famille vanda ser na bijou Vangu azali rêve de femme eza na kota na lati be e bebi abisinga kende jiges yoluka nanga ba problème avant na ndako bien ya canon na ville ser na bijou Vangu Nicole Vangu ba mbote belé place azali donc na la famille elenda vous en parlez nenga mabete na ngina lo ba bete ke soki mwasi mo ya poto moni ngai oya soki na banemo bo nini bona bengi bino tema na lobi ka ke na za na yete po mso aloba ke ne bazaka bongo soka zima mwasi mo apota ko munoko non ngai na fonctionner na nga famille na nga idéologie donc ba fort tout na sala awa izaka pona lingi musala na mwasi mo apota tatinela nge loko ba sala boyila zate apa Clément Singindu ba Guilain Pembele atuka na bosente na beta mo banga batu na nga o ba sala ngai to les gars Clément Singindu atuka les boss hollandais Clément Singindu bambo théâtre ndeko komona héritier nani héritier Bossoua en tout cas il est gérant awa na rêve de femme en tout cas basé belé on ça masolé fonctionner Clément Singindu na bosante couple moko ya makasi na France wana na Paris balobi Odilon Lelo motema ya grâce à Silo Lelo na bosalité couple su ya makasi ser na ngai Arlette Silou Zadi motema ve na nga Fiston Zadi balobi ser na nga Nicole Vangu maman to kubaka to kobela kaka rife boss il fait boss na kati États-Unis moi na mukena na bandenge nga benga petit Jésus moi na mayele à États-Unis moins de 5 ans mais asombi mapangu te to lo ba libri fo limisa na pardon yo za bomo pimeli nga code pardon limisa na fukami donc moi na mukena mayele ne to lo ba bien moi ya poto vana boye ata mira osena tonga te zo lo ba za prêtre donc mais et ça nous pe courage ya rotonga ne ba ser na so bijou vang ba na ba flat bana ba salle de fête au monde kazo tonga ne ba ser na so Nicole Vangu ba ya kazo tonga rêve de femme ba bi moi c'est tout
o bala raté vina yo moni keloko na ngonde so ya kotata bana bunda na mbongo kangisa avant mobala ya ka da soma da voile mona ebendo liwate mais mariage donc rêve de femme ezala ba voile ya qualité ezala ba costume ya qualité vous comprenez engalo bateke ngane ya lati on azwaka na maison mususera na ba maison belé musu na kati na lobate popino ba. OK, merci beaucoup. Comprenez wana ezaki Jires Mbuyi babi nokomo boaza pe bogar alobara trop alobara mingi bo comprendre ye lelo président ya nouvelle alliance ça la groupe na yemoko nouvelle alliance universelle alliance universelle voilà alliance universelle combo ya groupe na ya ngwana bo comprendre que ezalaki bongo star présent excusez grand journaliste en tout cas na kati maloba na ninga mabete na insister na kobwaka bandeko na tout autour bango malgré la tenga bango président Lianza Aminata son père ba concert en tout cas ba Bertrand Sapou Baronel yo mondo en tout cas ba mbote ya to na bande retour ba linga Jires en tout cas bozaza kaka merci beaucoup sans oublier pardon na Paris na robo sanate ni Shabasa femme sage Élise Lienga Litoma mon papa Lienga Litoma donc voilà merci beaucoup autorité morale kanengo to préciser les biso ba président Lianza ba Minata ba Mams ya palais ya kati ya pesa masolo ndombe kende bogar sans produit tambwisa makambu pesa vite sa masolo ne ezalaka na bosanité na kati États-Unis Rifin Boss babi Rifin Boss mwana mukena bambongo na ye ebele Serge Kusakusa yo yebi Papi Bouzi na Paris Marie Kisoka babi Marie Kisoka ya yo ngwana Pedrito Lazario na ebite quoi presque baongola babi priska baongola yom tozo sala pour que makambo evanda na star présent yom to ana makambo en place donc Blandine Cap balobi bino bat bozo simba makambo Patrick Yannick Mukwekwa na kati États-Unis babiso moni Rifin Boss bango bazala toujours ensemble. Veuillez nous comprendre, ezaki émission na bino star présente to yambela bino autorité morale Jires Mbuyi wa sali 2 ans na groupe ya maman na biso via a uti ko sala 9 ans na groupe ya maman na biso Marie-Hélène aujourd'hui a poni a sala carrière solo ne ba mission ba bengaka azo évoluer yemoko na groupe na ye nouvelle alliance lelo yemoko za autorité morale au banane nyostu baza ba président yemoko autorité morale donc veuillez nous comprendre quoi, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Ndombe. Bogar sans produit, babi Aminata son père et TV, les mams, apesi makamwabi Ndombe zwa kenda. Au fina, babi monsieur Zamoko na kati son père et TV, qui a vu la mère, a vu les fils. Omoni Aminata mams, omoni Ndombe, ngayo toza en place, concert na bo sanité bino nyosu bwana makambu. Mon cordon, babi mon cordon Mobutu. Mobutu mon cordon titika di Mobutu na ebite kwa bisinga Ndombe kende na pesi makamabi ayo na filma ngo na motema pio moko na zui glace na koni na 4 cm na bise mon cordon tous ensemble to sala ga musala on yo lingeto ke nango na bosanité mama na nga bijou vangu babi la rêve des femmes place bomo na toza ki toko na kati rond-point Willery pour sanga mo mukie toza on pas mama biso bijou vangu mon président Redi Lianza lisofote bosonja bolingola misamba misisamba apana lwende nyamazamba sila rasomote autrement dimanja kanjaka eseke poulenye big up à vous donc toza connecté na makambu babi makambu ezandi awa abonnez-vous massivement na son père et TV ya Minata Mams de longues jambes femmes électriques vedi na habité quoi tobo sanité chaîne moko ebotami ya makambu ya kosangana te sol nyomo na Ndombe kote na tenga makana yaka na barandams na ba chukisness na ba obodas na habité quoi Lianza TV biso nyos na Lianza TV bo s'abonner massivement toza wana bozo ba news bien ba programme bien quand les na son père TV ne peut bozo kuna pe na émission vedi na habité quoi nega mo pa lo kuna pe vedi na émission quoi